Shalom, shalom, mes bien-aimés. La méditation na biso na tonga na lelo poto kota na partage tozo prier. Zambe to pambolo to kumiso to neto li komo na kibo santo na onde to pamboli. Zambe salam so bolamu na partage à lelo. Ma soeur, mon frère, azwa bolamu kati na dobana parce que derrière ta parole il y a une puissance qui libère. To bebisi nyon so bokese na kombo na Yesu Masia, cet esprit doit contrôle. Merci Seigneur Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom. Bande konanga na méditation na lelo tika ete nzambe na biso asembolela la biso loboko. Asembola liloba na ye po Bible za ko ba derrière sa parole il y a une puissance qui libère. To pamboli frère na biso Henri papa azalabi na biso nzambe asala biso bolamu. Alléluia. Ndenge kaka na zolo ba shalom lisusu tozo continuer ka na apocalypse tozo continuer kaka koloba ko sembola makambo ko na apocalypse parce que za maloba na tango maloba oyo ekoya pe ekosalema pote moto na moto alengela lo lenge na ya kotambola na sena moy oyo yango na ndikolanga sans plus tarder na ebisaka bino ba cassette précédente po okende nzela moko na biso il faut kota na chaîne na nga ya YouTube ou soit to beti na Google Easy Label, en un mot, Easy Label Baraka, donc Easy Label Espace Baraka. Okokota okomona ba cassette précédente nini to lobby banane bande l'apocalypse kino tozo kokende okokoma rythme moko na biso. Sans plus tarder, to continuer na Apocalypse 12 verset 17, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et les dragons furent irrités contre la femme. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus, et il lui tient sur le sable de la mer. Balobi tant tout le monde qui na verset 16, balobaki ki na 15 na 16 babaki ki dragon wana banayi kolanda mwasi oyo azalaki na oyo abotaki mwana. Le fils nous est né. Ezali image ya Yesu Masia ndenge abotamaki. Dragon ezali image ya Satan. Na 17 balobita biso tango mwasi wana akimaki tango mwasi wana tango abimisaki dragon abimisaki mai po ete mela mwasi wana na mwana po ete biso tozala sauver te balobi dragon mai wana mabele efungola ki munoko emela ki biziba ba mer wana ba fleuve wana ya tiaki sima ya mwasi na 17 to uchi kotanga balobi dragon wana oye moyini asilikaki na Bible tozomona tango Adana Eve baliaki mbuma nzaba lakelaki bango. Alléluia. Alobaki na Eve alobaki na Satan lobi yo lokolo kosi mwasi descendance ya mwasi postérité ya mwasi bato bakobota manzanzela na mwasi na kotinda mwana mobali moko akoya Yesu Masia akoya na nzela na mwasi ayaki nzela na mama Maria akoekraze moto na yo Satana akoekraze moto na yo po ke prospérité tango okraze moto ya Satana prospérité na yo ekobikisama mama tango yo oekraze moto na Satana po na libota na yo parce que babi la femme sage bâtit sa maison tango yo oekraze moto na nyoka tango yo oekraze dragon tango yo olongi dragon o atelemelaka libota na yo dragon ya pauvreté dragon ya ndoki dragon ya pasi ya freinage ya blocage tango yo otelemi olongi yango oyebi nini koleka akoza la furie dragon ababe atondisa baki na kanda po Yesu Masia abikisa makinzamba protéger ki po ya kosunga biso babi dragon apousse azwa ki kanda et puis akomi kolanda postérité ya mwasi wana alobi na kei ko menacer mabele na kei ko menacer postérité na kei ko menacer bato bazana sena moi po Yesu Masia yaki lokola moto postérité à Yesu ezali biso bato eza banyama te donc abina ke ko menacer bango na ke ko alobi à ceux qui gardent le commandement de Dieu ba o bazali ko bomba maloba nzambe yango zomona mwana nzambe yo ozaka otungisa makaka makambo onyo ça va esalama eko bloquer na noya soko koti na prière nde fungwami komi le lati leo na yo peso courage
comme il est raté yebra ke drago akotika yo te lipamboli wana libala ezoya lipamboli wana ya ndako ezoya lipamboli wana ya mosala ezoya lipamboli wana ya vie spirituelle ezoya bana na nyonso basambela po yo bikisama po bana na balongwa na système otozomona bana bavoyou génération moko perdu bana ba impoli ba kuluna soki bana no ba yebi nzambe ba kolongwa na makambo wana yango mona kababi drago alobi akotika ba o ba yebi nzambe na kimia te yango mona kalipambulino ezalaka menacé okoma kutukoloba na tiki na ngai mabotango ngana banga nzambe naza mobali moko bongo libumu etondi na ba fibrome bongo ba mona kanzela te ba docteur balobaka ça ne va pas yebaka yo kangama na kombo na Yesu lata yango lokole lamba po ya pesa ki promesse alobi akotika te apesa ki promesse abi akolanda kaka descendance ya mwasi akolanda postérité ya Yesu Masia do ba postérité ya Yesu Masia bazanani tanga na Apocalypse 12 verset 17 balobi ba oyo basimbi liloba nzambe postérité zanini mokitami ndenge ozalaka na sœur nanga ndenge ozalaka na frère nanga ndenge tozalaka na toza bakitani ba ayant droit ba ekitani ya Yesu Masia abi akotika biso na kimia te abi na bato baza ko retenir témoignage à Jésus-Christ o baza ko tambolana donc babi témoignage à Jésus-Christ aka oleki liboso lo bate ezali bomo ina yo bato bomo na bango za ko reflecter Yesu Masia soki mutu amoni o karabumba mo alumba mo wana za pasteur wana za sœur en Christ wana za frère en Christ et balobi abi esaka mwante mais wana adage ya mokili elobi abi esaka mwante mais na Biblia elobi mwana na nzambe faut lata d'une manière décente donc nzambe azo reconnaître habillement bato muso bakaote nzambe reconnaître kalibana te apôtre Paul alobi yango alobi na alobi ke mwasi il faut lata mode moko décent ezapka mwasi te za moto mobali pe to bona ki Yesu Masia elateli na ye suki na ye ezalaki lokola ba vagabond te to mona ki Samson ayaki nzamba tiaki etre na suki donc nzamba ko pambola pe biloko eza extérieur eza kata intérieur Samson force na ezalaki na suki po ni nzamba itizai kaka suki eza libanda ti e ali banda nzoto alléluia balobi Yesu Masia bakabola ki tiniki na ye pona nini tiniki ya Yesu Masia ezaki na nguya ata mwasi oya makila asimba ki tiniki ya Yesu Masia tango asimbi tiniki ya Yesu Masia azwaki guérison pona nini elamba pe ya moto ezali moto mobimba to mona ba témoignage mususu abandeko nanga o mona moto alobi ote nga nazalaki na kwepa banganga basengaki nga elamba ya ndeko nanga yango ndeko nanga kufa c'est que bon moto na yo pe il faut refléter maloba oyo za koteya il faut refléter nzambe oza ko sambela alobi nsata nazolanda pe ba oyo bazo garder témoignage ya nzambe babi bango wana yango mona ka ser na quartier na bino ba finga ko kaka ya lata lokwa ba yuma abetela te balobi te ko sa salité okolata no maputa mo propre okolata no teni moko boya bien wa propre okota no suki mo ya bien propre pe bongisio et le bipete que bato basa l'échappatoire te fona za la salité okoki pe ko se maquiller mais maquillage na yo ozoma pe maquillage moi na nzambe net ba prophétesse musuto mona soko monika maquillage ne le bité o ya za satan akoka lokola na bato to mona na ba film ko o to mona na ba théâtre so azo sala rôle a kindoki o mona manzaka na ye misu na ye donc mama prophétesse azo mona na ke masumu na masumu déguisement bandoki o mona pe pasteur kuna na chair bandeko nanga ozomona na ba musicien ya mokili ko ba musicien profane ba kesanité coiffe ya pasteur soki omoni yo moko zoyoka solo ali felo et bongo soko moni pasteur nenga lati fashion
bilambe kanga kanga ba veste kanga okomona tanga kolongo la veste moi chemise moko donc ozomona kaka o pendeza penda ko séduire penda ate ba yombo so pe nini na suki okomona pena pasteur aza ko séduire solo masumu zo ko poussa na ka ezo poupole musika olete zala sola parfait o bible zo ba biso ba réputation na biso ezala plus que parfait o ya bonne odeur mais okomona pena otali sœur otali frère aza obimisa sola masumu soko tayebi soki aka pasteur oboyi soki ayebi so azaka sœur en Christ frère en Christ oboyi olobi te eza akosi balobi dragon kutu wana akipaka ne bato wana te mais yo oyo oza kozala persécuté mpona manière no ya kolata mpona ndenge no ya kozala ta mosu papa na ndako kuta oloba no te toboyi te papa na ndako parce que ye moko aza permis ya komona nzoto na yo ti na kati so boza na papa na ndako problème eza te po mobali na yo fo asepela na yo po nzoto wana eza ya ye mama babiloko wana mike to biso obwaka ngo te tango kubala latela mobali na yo to soza mwasi ya libala latela nde mobali na yo po ye moto aza na posa na yango me na église te mama yo kendo lata pantalon ekanga na église oyebi koza nzoto minene intention no eza nini na munoka mwasi ya libala intention na yo eza nini yebaka ke o reflétera no image ya Yesu Masia te ba blocage ba freinage ezo lando eza yo moko makambo na yo tozolo ba dragon za kolanda ba oyo bakangami pe bazo pesa témoignage ya Yesu Masia kati na bizaleli na bango kati na koloba na bango kati na kobondela na bango pe na façon d'être na bango. Alléluia. Balobi na 18 alobi il se tient sur sable de la mer. Atelemi babi dragon ango atelemi na mabele o ya mai, mabele eza pembeni ya mai, ba sable wana mabele eza pembeni ya mai. Donc aza na kati na mai pe na kati na mokili azo bebisa mokili na mai. To kotisko na chapitre 13 alobi na verset 1. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur sa tête nom de blasphème. Balobi, et puis Jean, on a Jean mutazo ko mona, Jean ou azali disciple à Jésus-Christ, azako mona, bi moni seli, on a bi botala ba cassette précédente, alobi a moni bête donc nyama moko azalaki na maseke 10 zomi nyama maseke zomi alobi na maseke na ye alati ba diadème eza lokola ba couronne biloko eza kongenga e na mutu na ye ba kombo nyonso ya kofinga benjir yo mutu koma kofinga bato ba yebi do ozaka image ya dragon oyo olobi ngana mokili na bana ko finga mena yebi ne ba finga mutu soko saka nanga ma sœur mon frère na ko boaka bible ndeko nanga yo mutu boaki la bato ba jeton yo mutu tonga ka bato chola ka bato za image ya dragon oyo partage le lo epo condamné te yende po bongwama tango za na bon moy répands-toi. Alléluia. Na debalobi la bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Les dragons lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Balobi dragon oya monaki. Azalaki lokola léopard, makoloni laki lokola ours, monokone zalaki lokola lion et dragon wana mususu apesi ye autorité. Ya kovanda na trône na ye. Donc dragon wana pa azana ba dragon ni mususu aza ko nommer. Na 3 balobi et j'ai vu une de ses têtes comme blessée à mort, mais la blessure mortelle fut guérie, remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Balobi amonaki bête wana zokaki, mais zokani na ki lokwa ko zoka liwa. Mais pota wana o ezalaki mortel, o ezalaki ya ko komeme na kufa. Abikisa maki nango e balobi mokili mobimba e lulaki ye mokili mobimbe sepelaki bakomi kolanda na bango bête yango tozomona mokili ya lelo tokomi kolanda
tokomi kolanda moto ya zokakala tokomi ko admirer makambo nyonso ya bête tozomona ba faux prophète tozomona pe ba vrai baza kokwea tozomona ba pasteur tozomona ba sœur en Christ confusion et koti mokili mobimbe komi kolanda bête wana na 4 balbi il adorèrent les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Il adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Donc batu bakomi ko kumisa okomona mutazo kumisa kitoko na ye mutazo kumisa bozui na ye o eza éphémère ya mokili oyo okomona mutazo kumisa mutaza ko adorer bête ndeko langai ba misala oyo salaka songi songi kofinga kotonga orgueil jalousie lokoso ya mbongo ko china o adoraka bête yo zokene na église ozokanza o adoraka nzambe nzokande o adoraka na yo bête sika ete nzamba sembola loboko na ye ayokela yo mawa tango nano za na bomoi balobi bête azali batu baza ko adorer ye l'église mingi eza ko adorer la bête yo moto lingaka mbongo mingi pasteur a lokoso ozo adorer bête sœur nanga yo moto kendaka ko china oye na église o adoraka bête to bondela nzambe mawa na ekita asembola loboko alongola biso na pasi nzambe penza pambola yo partage lelo yo po condamner yo te mais ye po mema na vie éternelle nzamba pambola o lisusu to kokuta na Yesu ndaza lo yembo balongi malobe uche pai na ye epesa ka bomoi na miku ekauka nzamba pambola